État-major général Célestin Mbala. Aussi les sous-sous, pas Yahoo. Azoye Bisabino. Awa boye président de la République. C'est la démission du chef d'état-major de PS FIFA. Vous savez les autres, la Makito. Ce sont les sanguinaires. Babo Mimounene ya mboka na biso. Voire même. Nanda Koubalobi a déjà innommé. Programme déjà, déjà, ben, ça qui peut éliminer mon compte à Moka. Et ça qui n'a qu'à tuer. Il ne peut se FIFA. Fatime. Il y a un moment où il y a complicité. N'a pas asiatique, n'a pas indien. Il ne peut se FIFA. Il faut pas comprendre que Congo c'est une terre fertile. Bomengo ya Congo ne oyo mokonza mboka lobana ke ngana bango eloko tozobomana po Congo etondi na baminere be ayebisi bango ate par la porte non par la fer dona ganega yo ngai na pesi yo pesi ngai ni bana mboka basala wapi mabe est-ce que mabe ça wana c'est FIFA. Fatime. Les Européens n'ont pas candidat à la choix. Ayebisa Kabino. Rapport est cité. Si nous n'avons pas la sauce, il faut comprendre que ce sont les mafieux. C'est FIFA. Il y a un moment aux États-Unis, à Tinaki, Fatime Bangu, à Lobby, qui est né au Sulangaï Bamboka, très puissant la carte il ne peut se FIFA. Fatime. Il y a un moment allemand. Quand Christelle Lusakweno appelle son micro, alors bien Allemagne a lobby que Mana Yoko Kuta Congo na Libu, ni courant, ni maï, ni missa. Bango tellement bamonique Allemagne, États-Unis, bakoti makambuna bango, babi pour le biso abou. Togoyi balisusu wa. Il ne peut se vivre. Awa barrage oh c'est déjà mon nango et puis maraté ça nini 3 millions il ne peut se vivre papa na biso Daniel Aselo oh ba uti ko lande siko alobi ngo bien à bientôt awa identification na ba carte pour le peuple congolais à ce poète to boité il ne peut se vivre merci pour la ngana bino Sans. Tobandaka na chef fétiche. Siona
Fatigue-toi. Fatigue-toi. Toi, aigle, soleil. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nayoki poto mobimba, Canada bazo tunangai. Bazo tunangai. Fatigue-toi la kisini. Po biso pe tozo sala ngwawa na Californie. Me boye biso la kisini. Fatigue-toi lobi. Fatigue ndelibo. Liboso. Fatigue ndelibo. Liboso. Fatigue ndelibo. Liboso. Beta maboko yake. Ok, merci beaucoup. Bomoni, ma chef coutumier, Basangani, lobby, Basaki, na ministre aux affaires coutumiers. Baye Belé, Balakisi, Maman la télévision. Balobi, Pécho, Toyawa, qu'on soutenir mon quantum, Bolomo, Mario, Kanina. Lumba. Oi, Koya. Bauti wapi, Bauti Kwango, Bauti Kwilu, Bauti Maindombe. Ebele, chef la bangoza munene bwa pembe. On attaque la télévision. Balobi, Toya, Kasongolunda. Kako muna Kasongolunda. Baye Belé, plus de 1000. Lobi, Bayambi Bango. Balobi, pour la nini, tondimi, pour soutenir mon quantombolo. Parce que, à ce tribalisme, à Zouel Bisso, moi, Nana Bisso, Yaki na Bisso, Nana Manwani na Kumba. Yamo Bisso Noso, Maindombe, Bandundu, Kwilu, Kongo, Pai Kongina, Bisso Noso na Sima, ya Mama Nana Manwanina, na Papombo. Mboso Ndebaka. Yaya. Mboso bimaki na kaluka na kani ya Moïse. Nani amona kani ya Moïse azobeta ngo kama. Muya kanisa ko sepela. Bayambi Mboso akotaki na Jerusalem. Fo. Mboso Ndebaka. Ndakana Mboso maboko. Yango bomoni basepeli makasi lisusu. Parce que l'usine na bango ya mafuta ya mbila ezoki mafuta ya mbila ki mafuta kitoko ezobanda koyawa bapito yaya pondu na yo ta mafuta ya bandundu baza bandeko na bi boya bamafuta oyo sarte oyo basarte wana bafrancais boya yango tala tokoya mine na mafuta mbila yaya kala eri tozosokola mai okomona mama pakola mafuta mbila ongengi vreko betela bato bande na maboko Lumba. Oi, Koya. toza bana tata moko papa moko ekolo moko yaya longola makambo ya tribalisme lelo ngai mwasi na ngai aza moto abandundu mpe mokongo sikoyo tosobotina ye bana sikoyo ozotoboyani bana oyo bakokende wapi neti papa oyo mwasi na yo aza moluba sikoyo bana oyo boboti aza moto abandundu mwasi na yo aza moluba sikoyo bana oyo bakokende wapi musitu nazoloba na musitu mwasi na ye moluba mamungalula ngalula chanda we ngalula yo oboti na musitu eri bovandaka oyebisaka ye te siko bana oyo ngalula oboti bakokende wa 12,000 kombata me bango na pene za mafuta bakombata wana eza bakombata Kishasa ya bandunda ya Maindombe tozokenda pa de caméléon awa lelo mama Marthe Kasalu afuti 3 mois na mibaka lelo mosala ngwana ebandi kozonga parceke biso baluba oyo tozala Kishasa tokokende kuna baluba oyo baza na mbushimai bosala eza bongo te unité la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Moma Yokalinda le Grand Mugishi le monsieur propre l'homme le plus géant du monde oyo baprésident nyonso bazokomeleka kao tala ye babibi bato batongi
Lobi pana mwana ki Moïse abimito. Awa. Kaza pese moto. Il dépêche viva. Des pères et de mères. Des pères et de mères. Boza malamu. Moyo nawe. Abwange. Losako. Oya kosaka na kochoka mula. Nous demandons le changement de commandement partout. Surtout la carte de police. La carte de police, Tozo Senga, Mobutu Sese Seko, Kukumbondo wa Zabanga. Ayaki na tenue na ye, vrai ou faux? La tenue est sacrée. Kabila Oya Machombe, ayaki na tenue na ye. Papa na biso wa mutu munene, ayaki na tenue na ye. Eza bongo te. Biso pe, il faut tous tenir na biso. Damura nyonso balata bashikata. Oya pembe net Israël. Tolongola oya bamura. Oya bike bamura bazaka babere rouge. Soki ngana kumika pembeni na sutuka net batoka bile. Basi bakomi ya biso bengana sutuka net bayoka na ngai. Eza bongo te. Soka bakomi banteko na bi. Eza teni wana nde na zoba. Il faut pas changer yango. Merci beaucoup, Général Kiwewe. Alors, Christian Damaga. Nalela Christian Makas. Christian wetu. Huku nafanya kazi mzuri sana. Christian Tumbika kaka vile. Hatutaacha pouvoir leo. Tutende na IC 2050. Christian nano tongite. Christian Fato. Tela batu batongi bapali mipichi. Pona kubomba baarme na se. Batongi, ole. Je demande l'arrestation de Olenga sans condition. Natel boko likolo. Boko pesa na raison. Boko ngaka makambo na zoloba. Olenga do arrêtez. Et puis toujours que négocier. Attends bimisi yango tokomona. Okola bamesira yeba kama kamundengeni. Kamaka. Abula. Tozo senga ba gouverneur nyonso baza le changer. Ba changer bango tout. Olobi 15 mais biso peuple to senga ba changer bango tout. En commençant par Ngobi. Baya bisingai Ngobi nazo traîner pona nini? Azoba ba chef coutumier nyonso Maindombe. Basala kaye me baboyi ye. Balobi biso tokomi na sima ya mboso nana na manonina. C'est-à-dire Ngobi la tikali mutakala. Atanga soki na kelo na kokanga na liboko. Puissance nyonso tei et pas nana manonina kiumba na papa mboso. Bametela bango maboko. Mais tout le monde, toko changer ma bourgmestre nyonso. Nasengi na combattant, on passe à la carrière, on passe à la licencié, on passe à la nani. D'ailleurs, politique, c'est un courage. La politique, c'est le courage. Bravo. Tout le monde commence à faire 6 m'a dirigé Pisso pendant 30 ans. Joseph Olenganko, 6. Bon, Moko, Kanam. Lumba. Oh, Ekoya. Je vais donner la biographie de M. Kabila. Oui. Troisième primaire. Moi, nous avons la classe. James Kabarebe. Sans format. Kabila a tenu qu'il va faire ici. Nous serons témoins. A commis en Égypte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Fantasy, je suis venu pour chuter la relation bilatérale. La relation bilatérale doit être chutée. Fantasy, Fantasy, secrétaire à moi, Yaka. Secrétaire à moi, c'est Kembam. Alors, papa, je suis
mine pour chuter dans le champ latéral. Dans le champ latéral, on doit être chuté. Secrétaire avec papa, Aza soudé. Soudé le Congo. Maintenant, Monsieur Kabila, d'où viens-tu? Je viens d'Addis Ababa. Tu viens d'Addis Ababa. Tu viens d'où? Je viens d'Addis Ababa. Monsieur Kabila, vous êtes de quelle confession? Loumé. Fatue-toi. Kabila doit aider. Kabila bakizeye tous les massacres. Bofongo la massacre ya Makobola. Bofongo la massacre ya Tingi. Ya Boudou ya Congo. Fausse commune de Maluku. Ya Kamona Sapo. Qui avait tué Chebeya? Qui avait tué Chebeya? Nani abomaki Armatungulu? Nani abomaki Papa Wemba? Papa Wemba kufi bachene kina kingakati azolanda film ndio tuzole na yeye. Balotala ndio bazole na parji. Sungu Wemba kufi nzoka ya azotala biso. Ide pesi viva. Merci beaucoup na Papa Sama Lokonde. Merci. L'homme qu'il fallait. Nanu basengi budgete. Mais hier, balobi le 15, kaka le 15. Balobi le 15, kaka le 15. C'est-à-dire Abimi Warrior Munene. Nani Sama boyebi yete. C'était mouton chien. Bato wa utaka na mutoshi. Oya yebi mutoshi. Tobenga kabango. Basava. Mutoshi est sa première école. Il y a RDC Mobimba. Il y a Afrique Mobimba. Le mouton chien. Bazama yele makachi. Alors, Sama Lukonde, le 15, a déposé 22 milliards de 1000 milliards de dollars de francs congolais. C'est un côté. Combien a pitié 10 000 dollars. C'est un côté. 10 milliards. 10 milliards. Yaya, n'a pas eu même côté dans les chiffres. Nos économistes, mais c'est Sengo. Le lot, tu coûtes 4 milliards. Et puis la fantaisie, il y a papier. Mais ils ont beaucoup de noté. Verbal. Est-ce que vous pouvez mettre ça dans ma beauté? Et puis, il y a un papa na mbo. Bino kulandaki mbo. Alobi, bana na biso. École sikolo, ekotanga mama kito. Asalela ba enseignant ekosala kito. Ya moto zo senga. Ngana zo senga na muko ntombolo. Mwa mayo wakaninda. Na zo senga yo boye. Pesa mbongo na ba avocat. Pesa mbongo na ba magistrat. Parce que bazalaki rapport à mampingi te. Lelo tomoni makale tondi. Eza sengote. Pour soutenir Papa Kalouba. Djiboja Boaka na Saint-Pierre Dieudonné. Pour soutenir Cour de cassation. Pour soutenir la Cour d'appel Nyonso. Il y a 4e riz, il y a Matete, il y a Gombe, Cour suprême. Pas presa bango ba Djibo. Baba sali musala kitoko. Ngana zala sima muto sala musala kitoko. Pour soutenir ba docteur na ba infirmier. Pour maladie bisone tobelaka. Pas presa bango. Pas soutenir ba enseignant. Vrai ou faux? Pas soutenir FARDC. Moi qui va soutenir FARDC, la police, ba docteur, ba enseignant,
avocat na ba PGS franc faux bao mosusu bolelo bolanda sina awa tosombi cet avion nazobeta mbela balobi te ke aviation il faut ezalaka bamindele tolobi de pere de mer nde place ko makambo ekomi yo olobi de pere de mer tondimi yango sikoyo cet avion eye tokotia bakongolais 100%. Bapilote tosali na bakombata banda kosala kipilote ata na ndako toboyi yo balobi mata likolo na niage yo ke tuta ni meuble ya bato obambi namelaki bombe toza besoin ya badirigant babakodirige komo alobi eza bongo te bakopesa avion yo wani okomi na 10e ri ale okweli bakombata na banda kotala bakombata na se sozokumbaki banda kotala na se ndenge nini nazosenga bino ngana lobi mpe nalingaka 10e mingi eza place oyo bapesaka mosala nalingaka 10e mingi bakombata ngonga yango oyo lukaka mwa savon omeka koron ongisa elongi ero ozokumba vie bamonake mundele mpo profesia kimbangu akokisami kimbangu alobaki boye mokolo asuka bato mwini okokoma mindele soki okomi mundele so ata savon omekako okoma mundele depere de mere to soutenir Nicolas Kaza azosala mosala kitoko to soutenir Nana Manonina Kiumba ye aza na kati ya cohesion nationale na unité nationale to soutenir basinda oyo ya mbushimali bakende bakongo bakende Lubumbashi Mobutu abanda kosala bongo nazosepela na Mobutu mingi mpo ye moko banda kosala cohesion nationale ete ye moko akokende na bakongo bana mbushimai moi wenoe awa toyoki islingete à côté de la Glasgow va retrouver 161 bis cachés, enlever le pneu moteur, n'a installé. Quel sabotage! 161 bis. Bande Wanabino, tous les anciens transgresseurs Kuna, Babouaki. Bonjour à mon bateki. Bando! Ok. Tolobi na Saint Croix, na Saint Ambongo, na Monseigneur Mosengo. Botika baboyi kozoma frais. Bokomi kolongola bana kala. Bozo kotisa batu ya sika. En moyennant $20 pour l'inscription. Hop! Bazo regate. Pape, tozo bisayo. Ambongo bazo regate. Sola zo regate. Tinda vyo ko sobango. Aba identification e banda. Ambongo asa étranger, asa centrafricain. Yango zote de zone na l'église catholique. Kende na centrafricain ba catholique basa kuna. Pape, bazo regate. Otindi. Nani na yo ambo spécial. Bazo kaka to. Nesta apostolique zalaki ao. Bazo kaka te. Papa na sengi o yaka yo moko. Kanga mbongo na libo. Obi manaye. Nasho. Yo somo. Bosiba moni. Shola lata kaba festa. Shola bali si mwana na France. Lumba. Oye, koya. Shole abalisi mwasi na France. Mwana na France. Mais on va que Gilles Kobala te. Tata mapasa. Okomona.
Tolingi Mabala. Tata Mapasa. Mais yo, derrière le jupon. Tata Mapasa. Sur le Tata Mapasa. Soki na kosi. Bokende na ekolo oyo nani. Eza fasa kankokolo. Okomona mwana moko tek seulement en bongo. Nani mosengo. Atanga kawana. Mwana mosengo mosengo. Alobaka te na ralentir. Bondego. Ale papa. Yoza mosengo. Te papa na ngai. Lumbe, lumbe! Lumbe, lumbe! Fatigue-toi! 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 Nous refusons la politique de la France. Oui. D'abord, la politique à France. Il y a France. La politique américaine. Oui. Bino ba français. Pas de colonisation qui biso, mais ça va belge. Si quoi bino ba belge peut Mali boye. On s'en Mali trop. Comment ba français ba kotia au boye? Bino ka gagner. On tire ba flamand ba ça musala bango. Na ba allemand. Ok, to lobi boye. Musique. Yo, nanda kona Martin Fayulu. Olala kina Saint-Marc. Comment on dit que na Kasoli? Saint-Marc. Bobombi, Bachole, Bambongo, Bobi Manamarche. Est-ce que Bobi Maki? Sikoyo, Saint-Marc, Oboy Kubima, Otikeli, Fayulu Abimi, Bachemi Sabi partout. Tout le niveau, Aleli. Ayebengai, appareil. Bina Batawol, Bina Nanga. Quand on m'a dit que je suis deuxième jour, deuxième fois, oh, tout le monde a mis le deuxième. C'est quoi? Fatigue-toi! 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 UDPS viva! Combattant peut s'appeler vivre longa. UDPS viva! Combattant et combattant bonjour. Présent c'est un gars Boukangaya. Mais sur le recette on a docteur Moupeko, sur le docteur Moupeko. Attends le problème il y a des conabiso. Oh, Tobeni Martin Fayulu, Agani, Baché Missa, combattant de lutte, combattant de lutte. Ah, on a ici une politique comme il lengi. Dans le maquette, ce qu'on doit comprendre de politique, il était là, bah, c'est du temps. Combattant de lutte, c'est là, tout le bawa, nous comptons pour la bimisa qui m'envoie, quand on a qui descend, on a là. Après, si on peut être batonga, peut être basa la haute, Tobeni. Bac mi-balé. Moko e bando katsa Brazzaville, ya biso ya awa, ya Brazzaville et beba. Bino boyebi, ba oba kendaka mi Brazza. Mususu e bando kene mbandaka po ravita ya kabilo kwa kolia. Nyonso wana pona libre d'échange. Yango na lobakete. Pona ko avancer mboka oyo il fallait kozala na bolingo gra. Merci. Alors tozolo balelo, le 40e combattant. Lelo bazo fongola oyo tobangi frontière ya lou. Parce que on a libre d'échange pona biloko ekota. Ya toyebisaki bino ba opérateur économique. Oyo abengi ba chinois à partir ya lelo ba komé. Combattant de toyebisi bino ba vanda calme. Mungu Antombolo azali tokotelemela barezo nyonso oyo tobengi ya bamafie oyo balingi baderoute oyo tobengi bainformation. Mungu Antombolo azali na avenir
pe azali na volonté ya koavancer mboka oyo vrai faux na uti kolanda communiqué ya bato ya FCC namoni pe bashadari baza na kati namoni na baneni baa na kati basali communiqué conjointe bazoloba ete peuple congolais bofongola misu mboka ezokenda kokufwa ata na bango ezalaki na bomoye courage il fallait biso na bino tosala analyse baoyo bazopesa bato FCC babeki ezali oyo tobengaka bato alamuka précisément oyo tozobenga ndeko fayulu moto azopesa ye babeki parce que bazalaki bamwa kopal balali kala bango moto alinga balamusa bango bazoa na scène politique mais tokorapele bashadari tokorapele baminaku bayebi ete matata ponyo na mileki tozoloba auti kozwa maître avocat ya mundele mais auti kotanga obe minaku ye mpe aza parmi makambo oyo ya bukangalo tokosenga na matata ponyo il fallait aluka kutu bamettre avocat oyo bazali bacongolais parce que nayebi bien bobosana te mese diaman ayaki na makambo ya français ye moko deja koma koganga na lingala moko nazali uno oyebisi bino lelo bozokende kozwa bamettre avocat ya bapaya po ete baya kosala biso comédie na kati oyo tobengi ya baprocès ya mboka mais toyebisi bino bosere mukaba bien si bientôt peuple congolais bozala ozage boyebisa peuple congolais nyonso amema saki na maboko na ye maata ponyo azali na besoin ya kosomisa peuple congolais nyonso 3 bikolo na kati ya basaki feu combattant combattant tozolobawa mungu ntombolo avalorize oyo tobengaka musée lobi na moni saki oyo tobengi oyo bauti kolanse mpe mungu ntombolo alasaki na bakamp na moni bakomi oyo tobengi œuvre oyo tobengi ya musée ya Laurent Désiré Kabila papa tozalaki na Kabila awa ya mwana oyo ya Lichombe botikali komona te est-ce avalorisaki kombo ya musée à part wenza liberté oyo musée atikela bana chango yango na sepeli na bankumu na sepeli na bakonseiller oyo bapesi muku ntombolo il fallait valoriser oyo tobengi papa na biso ya kala biso mpe tokosenga na muku ntombolo tozali na bosenga corps oyo tobengi ya Mobutu il fallait ezonga na mboka azali parmi oyo tobengi chef de l'état oyo alitaki mpo na esprit tribalisme parce que soki otali même Fayulu na elongi na ye azali parmi bato oyo azali koenseigner même bamilitant na ye oyo tobengi tribalisme UDPS viva combattant pesanga vive elonga UDPS viva combattant de lutte nazoyebisa yo muku ntombolo aigle oyo tobengi Cassandre azali kolite Kongo bisika bachumbolaki mabulu ezonga na esika nango awa tozotelemela oyo tobengaka soi-disant DG moko ya DGDA Kongo na ye soki Kabila Kongoloso Kabila ya DGDA tozoyebisa DG wana Augustin mwana bute biso tozosepela te na bapropos oyo ya DG wana alingi asakana na yo oyebisi DG bisika ozali keba combattant d'élite tozali na baaudio nayebi bien nakosenga lelo oyo tobengi na koleka même ya baémission nalakisa bino na baaudio na bapropos oyo DG wana azokende kotenir toyebisaka ete toyebi bien mpe oya UDPS na Kimuko ozali mpe moto électro commission yeba déjà ozali mpe membre ya UDPS est-ce que boyoka membre moko ya UDPS azobenga ye soki Kabila Kongo boyoka biso tozosenga démission na ye à partir ya lelo vrai ou faux moningi akende obi akende te merci parce que azokende ko telemela mama na biso oyo tobengi afida moyo azokende kolake même na liwa toyebisi ye olobi ete justice bakoki kofunda ngai na ville ya Kinshasa te justice ezali na maboko na ngai yo soko olingi na matele bino nakomatele bino moto akosimba ngai na mboko aza te
tout le monde a côté prison de la côté. Mais déjà, il y a ça va prendre des bisous relax. Il y a Zali au-delà de la justice. Mais tu vois, Bissika Azali, état de droit, ils ont la Kalamingi. Merci. Combattant, on continue sur l'actualité. Il y a pas de gens à Zoé Bissayo, à la Neki na conduite. Il y a Moïse Katou Bichapwe. À qui qu'on condamné, à propos, surtout, il y a Maté Fayou et Tilizaki. Abi a condamné Yango. À quel est plus loin, à la Neki même Jean-Pierre Mbemba, a condamné Yango. Ça a mis nos boss à la calme. Boss à la calme. Nous avons conseillé à la justice. Parce que pour Akomina Souka, Otobengi a lit na Souka la carrière nae. Quand on appelle le peuple congolais, bota la mouton ya bana kobeta to le kweta za la mokonzi ya mboka. Mais bota la ba propos na yo utiliser même. Soki otali, ils ont acquis cette haine et matie na moutou. Et Mathieu Namoutou a sali papa naïb Sagabino au fin et à la cassine il y a faiblesse. Vrai ou faux? Ce que moi j'ai commis au fin en demandant à mon place à côté les athées. Parce que ça moi j'ai en demandant souka et malobana ya so sengaja. Abosani kontombolo papa abosani mu kontombolo déjà à sala ki o to bengi dialogue bandaka. Yaya lobi na zalaki l'école moko catholique. Azo benga ngo ezali na nji. Venuna école so batanga ki aneo. Bango nyoso ba yeshu. Yaya. Bana oyo bazo ya sika. Baya okota na kati ya école wana. Baya okota na kati ya école wana. Bazo senga bana classe. Ba pesa droit ya $60. Ababa kota. Totuni bango mbongo ezali pona ni. Mazoe sabiso mbongo ya ba. Menzo ka se ba komi ko senga mbongo. To ko senga na papa na biso Tony Mwaba. To sengi ba inspecteur ba kita sur le terrain. Basa la suivi on a magamba gratuité. Bande ko na biso wana bazoyo kala te. Yaya. Bino bolo bakete to ina ka bande ko na biso ba to ina ka bangote. To yebisa ka bangote il fallait pas changer ça. Parce que là to lo ba mo konza mboka. A vous avez lancé un changement de mentalité. Yaya, tu es qui la constitution en Boka Nabiso, loi et gratuité Zalaki. Tout le monde a moussi, tu as bête en Boka. Mais tout le monde a moussi, tu n'as marche, qu'est-ce que tu a wele ba pesa ye catch mais to boye bisa ye kala nyonso wana loi oyo to bengi gratuité abandaki ko bele la terre pourquoi yaya to yebisi muzitu azali exemplaire te ya ko ya ko marchaka na changu parce que na changu batikala ko tonga ni ponte ni batikala ko tshela bango courante soko tali parmi wa mapangu na ya somba parce que asomba lupangu na quartier toi to boye bisa bande bona biso mingi ya changu changu ezala manipulé te tozala comme un seul homme tomona Tshisekedi wa Mulumba azo marché o akiti na zone moko alobi ete o tokita na Mombele tomonaki ba militant na ye biso bana na ye to bandaki koya kozwa ye bibisi ye IDPS viva combattant de l'Israël na zone obawa lobi dossier ekotaki na CPI bakoti dossier ya CPI yango monaki ba mettre avocat ya mboka bakendaki na ba épreuve dossier ya kamona sapu ya liboso en tête oyo bafuni Hippolyte Kazemerega na Kanambe ya mibale ezali Evarismo Oshaba combattant Nazoel Sabino ya misatu ezali Shagalia ya lobi dossier ekotaki baoyo balobaka ete Kabila bamelesaki biberon Kabila kokende mokolonie esengeli yaka na badossier Maman Olive Lembe a fongolaki branche parce que toi ko déposaka ba plainte na biso awa tozo ebisa yo lisamu ya Eric Lenge kangaka na mungongo te salini ekangie famille Eric Lenge ba yebaki banda papa kenda voyage ti lelo asonga te mais lelo biso dossier ya kamona sapu ya mwana efongwami tous les Congolais ezala Kabila yiba yo lutu yako déposer dossier na Kabila yiba yo mwasi yako déposer dossier na ko yebisa Jean-Marie Kasamba a combat combattant la permanence. Merci. Merci. Awa tozali ko amplifier ndeko na biso Jean-Marie Kasamba. Azo yo kate pona ndeko na biso Christian Bosembi. Parce qu'ils ont menacé à l'objet à l'objet boyo, il fallait à Lukamaya kanga même au tomeni chaîne à télévision. Par rapport à lui, Yaya n'a pas sabiloté. Kabila Zali tenté ou bien tenté. Milou.
Kabila azalaka na Kinshasa wa est-ce que atiala kosala voyage moko mpona mboka soki alungwa ine na kingakati soki alungwa kingakati ake na ferme na ye na Kashima soki aza wana te ake kokumba oyo toleki bamoto na Dubai Kabila aza tente obie tente te soki tobeli ye tente yo Jean-Marie Kasanda babeli Kabila tente olobi ete aluka moyen réparer bamaloba na ye wana tokorepare maloba nini tokoyebisa yo Jean-Marie Kasamba ozali parmi bato oyo olobi ete Kabila aza moto asanga lubango okosa obi okosa te yango toyebisi peuple congolais ozala mobilisé comme un seul homme biso tokosoutenir oyo tobengaka mama na mananui azali mama oyo azosala valeur ya mukwa papa mama na ngai mama wana il fallait to valoriser ezali badongolo misu ebele balinga basimbisa ye touche mama mananui na biso oyo tobengi baparlementaire debout tokoya na bureau po totuna yo dossier moko à part wana combattant boyeba mama Fifi Masuka déjà na minute ya mobilisation eza tout azimite lwalaba po ete bayamba muku ya tombolo kolandaki muku ya tombolo abetaki sete tous les étrangers oyo bazalaki na bakare minier apesaki mama Samba alobi il fallait balungwa nde mais touti kosalue déclaration ya ambassadeur oyo tobengi ya Chine alobi tous les Chinois oyo yebaki okotaki na fenêtre yeba déjà obane ko exploiter même minerai ya bana mboka na minute oyo kambela oyo tobengi ya gouvernement oyo azali koloba il peut se vivre combattant d'élite esengeli biso na bino tozala mobiliser muto intimidé bino te merci combattant ok masango na biso eza jeune moto aloba teke o masango na biso eza pembe ezokanga potopoto kitoko kanya makasesi oyoki masango na yo ya pembe masango na biso potopoto na tembe omeli na sikre otie na miniki IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi super national, Félix président de la République, les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Bonjour à tous. Bonjour. Bon, on a ligné la parenthèse sur la loi à Noël Tchani. IDPS viva. Loi à Noël Tchani, les lois qui est valorisé par les Congolais. Les lois qui est protégé la présidence de la République. Oui. A même qui loi qui a déposé dans l'Assemblée nationale. Mais elle a une mobilisation et a quitté. Marche de soutien et ça limité. Donc il y a vraiment volonté à loi et ça limité. Il y a un moment dans l'Assemblée nationale qui va retenir la loi. IDPS viva. Il y a un autre il faut tout sangana, tout le Noël Tchani. Donc tout ça la marche ya makasi ya soutien à Loana. Parce que tant que écarté Loana FCC Peli. Bakana monsieur CPeli. Même FCC le biboye. Loi ya Noël Tchani elinga qui écarté ba président qui ba candidat présidentiel ebele. IDP viva. Le col a ndenge écarté bo je vous dis ba saluer. Parce que bazu ba tchangwa côté. Voilà, oyo ba kolobela. Na moni ba retenir loi ya dot ya mariage ya il y a $500. IDPS viva. Mais ça là qui n'a pas passé. Il va rentrer parce qu'il va pousser dans masse. Il va rentrer. IDPS viva. Bon, Tolanda, tu voyais pas, et puis, tu nous fais toujours la bonne IDPS viva. Tu nous fais toujours la bonne il y a pour soutenir candidature. Il y a chef de l'État dans la pandémie 2023. À Kenaki Kokutana, Jama Kabunda déposé qui déjà CV nae. Oye lingi kola kisaka yena parti na Mobimba. Bakozala na sima IDPS, bakozala na sima ya candidature ya Fachi Beton. IDPS viva. Viva la tu peux le maboko. Et puis Zanga Mobutu par rapport à Makambaza Mona qui pena ba propos Oyo Martin Fayoul Lobaki. Azwa tweeté à Lobiboé. Depuis l'arrivée au pouvoir de mon frère Félix Tshisekedi, les Congolais ont maintenant leur valeur sûre. IDPS viva. Viva. Alors bien, vous êtes témoin avec moi du montée de la puissance de la RDC au niveau international et au niveau national et international. IDPS viva. Viva. Et puis à l'Obiboé, même ici en Belgique, les opposants n'ont pas la liberté comme en République démocratique du Congo, le pouvoir de Fachi Beton. Et puis, qui est plus loin à l'Obi, les sous-soubouen. Pour la raison, il y a un pouvoir de Fachi Beton. 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 Il y a un pouvoir de Fachi Be
Les fous de la Mouka passent tous les jours à la télé pour insulter le président Félix Tshisekedi. C'est là sans inquiétude. Il ne peut se vivre. Alors bien, vraiment Félix Tshisekedi a sa bénédiction, paix a sa phénoménale. Il ne peut se vivre. Yo mo koyo ke lo kalobi. Alors bien na Belgique, bazala kana laisser aller boité. Bon opposant bazala boité. Quand il cité président de la République. Alors bien mais batuya maboma ya la Mouka. Ba koma chaque temps pour le Canada TV, pour finir président de la République. Il ne peut se vivre. Le président de la République est sacré. Donc, on doit être total à Martin Fayou, nous pas dans l'opposant sur Bakangé, Bakotombolé politiquement. Non. Ceux qui ont fini chef de l'État, il faut se boloco. Il ne peut se vivre. Oyo bazana simanayo, bazo leso babanga. Mais na kolobaboya, ceux qui bazo kanga batumususu, bazo tika batumususu. Voilà ce que justice c'est juste équitable. Mais tout le monde est militant, il y en a, il y a la Mouka, y compris les cabos devant les journalistes, les chefs de l'État, nous sommes là, il est pas vivant. Le monde était que ça pour sa personnalité à président de la République. Tous les opposants vont condamner Yango. Et puis, alors que ça l'a passé, il devait suivre. Et là, ça l'a passé, à Zolo Bayango, et puis à Zolo que nous l'obasson à IGF, soit disant IGF, à ça la audit, et pas Félix Tshisekedi, pour la Kimoyi Binaï. Et puis, nous avons bâti Kaye. Il devait suivre. Il y a de faire la justice congolaise. Il faut interpeller. Il faut Assamba, ceux qui suffisent pas Kangaï, Assala va peine. Parce que le président de la République est sacré. Il devait suivre. Vive le Boko Gangaba. Et puis, la plénière est contactée dans l'Assemblée nationale. Va maintenir toujours Denis Kadima. Balobi bazo bon ça va préparatif pour Denis Kadima à l'installer comme président de CENI. Il est pas suivant. Il y a Mozomoni FCC Balobi Boye. Nous voulons les élections. Tout ça n'a pas ça arrêté dans l'élection. Mais puis nous avons la poste à l'élection. Mais dernier ni bozo boya continue na batuna bino pour na composer bureau ya CENI. Et puis besoin de l'élection sur Denis Kadima. Il est pas suivant. Pour comprendre que baebi que na élection va gagner té. Baebi que baza na position ba retirer. Il y a moi sûr que parfois ONG ya Olive Lembe et Dimi Boelobi, Olive Lembe a postulé na Maponami en 2023. Mais a soutenir mobile na Joseph Kabila au cas où ceux qui a postulé. Pour comprendre les vertus c'est qu'il est pas suivant. La constitution na taille na bino. Quand même constitution le baboya, sénateur a vu à côté sous Kozongate. Il est pas suivant. Lengue peka Joseph Kabila a mis protéger quand la constitution. Que ceux qui a tiré pouvoir bakanga été. Lengue makoka constitution na bino botaye qui na taille na bino le leso beta bino. Il est pas suivant. Et puis attention à Tokei. Tokei na dénonciation chef de l'État le baki que exploitation ya minerai na biso pas ba chinois il faut pas stopper yango. Mais tozomona ti sikoyo ba chinois bazo continuer toujours à exploiter ba minerai na biso illégalement. Sikoyo banani baza na sima ba chinois. Là il faut te mettre une question là. Parce que bazu ba lobby même exploitation illicite ya ba minerai na biso na niveau ya territoire de Mwenga aussi qui bazo exploiter ti sikoyo. Et puis chef de l'État telemelaka ba port clandestin. Mais ti sikoyo ezo sala. Il dépêche vivre. Yango tozo senga suivi ya makoza là. Parce qu'il y a des gens oyoyo bazo telemela ba décision ya chef de l'État. Bah concernant le chef de l'État, on va s'arrêter de l'autre côté. On dit qu'il y a pas mal, il y a une activité belée dans le monde. Il est pas suivant. On dit qu'il y a pas mal et démontrer que il y a personne qui a pas. Et démontrer même dans la communication à chef de l'État. Vous avez dit guerre, au moment où guerre soit commis au niveau des médias, et c'est là que communicateur à chef de l'État, il faut pas combattre, pas nos adeptes, pas armes, pas viser en contre-cas adverse. Mais jusqu'aujourd'hui, là-bas, pourquoi Martin Fayou va communicateur à chef de l'État dans le côté? C'est ça les parlementaires de l'IDPS qui sont là. Et là, comment côté, mais par contre, l'IDPS vivant. Il y a un chef de l'État, allons la banque, à Tchabato, côté qui image de l'ONU. Attends, sécuriser, mais ça pas mal. Attends, on passe sur la policier. Il y a eu de baisse. Dans la moussala qui toko. Ceux qui sont parlementaires de Namba. Oui. Maintenant, pour la sécuriser, il faut te vendre la bino. Et puis, voilà la Sabino qui me thème à ma bête en démocratique du Congo. Il est pas vivant. Kozolo Belalikambu, il y a 161 bis. Oyo, il y a marque, il y a Mercedes, il y a qui a loué pour la Transco. Mais comment se fait-il qu'on les a qui prennent l'eau? Mais qui ont retrouvé abandonné dans des parcelles privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité, dans la commune Sélé, abandonné. Et puis, saboter, on a des gars qui ont ici. Il n'est pas vivant. Et puis, l'autorité n'a pas qui au courant.
badeke qui valeur il y a $1 million pour la réparation ya babis wana mais jusqu'aujourd'hui mon wana bayiba yango place que ndeba la vie IDPS viva sikoyo ikoluka koyeba parcelle wana lupangu wana privé wana balobi wana ifela de la eza ya nani IDPS viva enquête salema eza ya nani et puis $1 million ezalaki de caisse pour la réparation ya babis wana oyo Aïbi, il faut balandele, IDPS viva. Parce que pour comprendre que la République démocratique du Congo, opposant Bazate, Batamalam Bazate, il y a Donald Trump à l'Obaki Boy. Alors, en République démocratique du Congo, il n'y a pas des opposants. Bah, oh, Bozomo Nawana, Baza Bamboza Babèche, IDPS viva. Et puis, à l'Obaki sous plus loin. Alors, Bango Babunda Kapona a intérêt, il y a ma famille, Nabangona Bana Nabango. Félix Tshisekedi Nazolo Bano, il faut aussi la attention à la bête sauvage. IDPS viva. Et puis le sous le niveau ya Kassai, tous un gouverneur Dieudonné Pouémé, Azalaki jusqu'aujourd'hui secrétaire fédéral il y a PPRD, a quitté officiellement, accueilli considéré dans IDPS. IDPS vivant, Bomoni Babandi Kokima déjà. Jusqu'à présent, Azalaki secrétaire fédéral il y a PPRD, mais a quitté officiellement, accueilli considéré dans IDPS. Parce que Bassi va comprendre qu'avec une IDPS, il n'y a pas l'opposition. IDPS, opposition est athée. Pour comprendre que l'opposition est athée, tout le monde doit subir ma camarade. Est-ce que le monde va transférer en marche? Tout le monde subir à propos de ma camarade, depuis malgré ma constitution la bango. Est-ce que le monde va s'aider en marche? Nakampuna, chef adopté bango, basemouli ya kitoko, bamasango ya malamu. Est-ce que le monde va féliciter? Pour comprendre que ma bunda kapona, ma propre intérêt na bango, paix à famille na bango. IDPS viva. Et puis, bientôt, là, Joseph Kabila se comparaître dans le niveau de CPI. IDPS vivant. Oui, une plainte vient d'être déposée à la Cour pénale internationale de la CPI contre l'ancien président et sénateur Abi Joseph Kabila. Au nom de 20 000 victimes, par une association de victimes de Kamwena Sapou, pour complicité. IDPS vivant. Plainte Wana Ezali. Et puis, ceux qui vont examiner plainte Wana Joseph Kabila, il faut acquérir pour Samba. IDPS vivant. Le cas là, il y a ceux qui marquent justice congolais. Au toucher qui constitution pour bâtir Kaota Molanengo Liniba Kamayote. Mais à niveau de CPI, pas pour Kamayo. Et puis, la CPI là qui n'a policier Maraboué. Bantette, il y a la policier à l'Obineboué. Na funda kibino na CPI. Na mutu azotinda bino bosala boye. Boye ba kiye pas vous allez interpeller. Policier na bolingo azana yango pona kopesa ba lauréat ba bimana mboka ba kende kotanga. IDPS viva wana bolingo ya malamu. Omoni pa formation o mama Denise ayena yango. Azozo amoni ko za makasi na métier o. Amoni ko bimi lauréat. Azo bimi simbongo na fond ya nani ya ONG na ye. Obozo ba boost ko kende kotanga libanda ya mboka. Pona développement ya mboka kende liboso. IDPS viva. To bete la mama Denise maboko. Et puis pour la continuer à chuter, il ne faut pas que ça n'a toujours espoir à FARDC na biso. Na niveau ya Nord Kivu, FARDC ba bomi 4 rebelles ba récupérer ba quartier général kuna. IDPS viva, to bete la FARDC maboko. Merci beaucoup on azalaki na yango, on a niveau ya ngwana. Na ka toujours soutien à Makasi et pas chef de l'état na bolingo ya développement ya mboko ya zana yango. Merci. IDPS c'est viva! Viva! IDPS c'est viva! IDPS c'est viva! Viva! Bonjour les sous-sous. Malgré ma surtout, malgré politique, ma tout. Il faut ça toujours na essayer. Puisque même dans la politique, c'est l'espoir qui fait vivre. Tous a toujours un espoir, bon, était combattant. Alors il faut pas toujours l'air aux autres slogan au télémino quand on a été fatigué. Mais oui, c'est ça. Même la parade autre bengi bambila, balinga ka mouvement ezala. Oyebi slogan tel anda moninga ya sinon to vraiment non bororo. Vous êtes combattant. Fatibé, Mukishibe, Mouamaïbe, Moukwantombo Loube, les grands esprits, les sports de tout un peuple, Moulan Kwasabe, Zouboabi Lumboube, Mouamambobe, le président le plus costaud du monde, le président le plus géant du monde, les lions de la tribu congolaise, je continue à 4 actualités politiques des pères et des mères. Des pères et des mères. Voilà, actualité politique et ça, boé.
Mwana mama mwana mama mambu maso bele ngati kona lingoza na sikona méchant un suba fatigué bon c'est non et pour flatara batité toujours méchanceté puisque dans la politique sokozo kenya de trop bah on est là-haut dans la politique même toujours pas tu l'as pas qu'à mon appel qui vivra mais chez ça nini boyoka de un an nous boyoki lobi cortège à Moukontom et que kotika Moukontom à l'aéroport sikoyo Moukontom la mpe kwa kei cortège na pozo na yango au moins ba voyou donc il va baba hein ba miibi babandi kolinga basala ko attaquer auto bengi cortège ya chef de l'état ça no calme po yo ka décret nini ba infiltrer biso peuple congolais puisque peuple congolais nini à cause soit cortège à chef d'état attaqué en et quand je vous dis tous les récalcitrants aux arrêts la minute au bakangami il faut baye bisabiso nani atinda kiba donc bakanga kibango tout oh bazali ba hôtel ya mokulu lobi la quartier 3. Alors vous devez comprendre bango balingi muko tombolo te ya on to webi sape muko tombolo awa koyoke la bango pe mawa bango balingi yote tala marté fa bilo wasali nouvel album Ebimi Lobi on m'a mis les doigts nouvel album on m'a mis les doigts c'est botala makambo zo sala ma fayulu on m'a mis les doigts nasa koyebi sabino batuana basili carrière nazo yebi sabino pour s'attaquer na vie privée à chef de l'État. Attention à zone, tout tient à nous. Au chef de l'État, ana masinaye, il faut respecter maman Denise Nyake. Moi si kitoko. Agotika moi si kitoko kuna, baga ilanda ba petit keki. Boyo ka Martin Fayulu atiki politique a commis pour s'attaquer na vie privée. Même si azoli mananike, yayoni sa vie privée ya mon. Jamais na koko ta vie privée papa mboso. Jamais na koko ta vie privée. Ya wana moni et quelque pousse ça même Marie-Ange Mouchebeko. Marie-Ange Mouchebeko lobi. Bolandi a moté il est passé vivre. Tolo bate. Eux alliés formatés faut qu'on soit on a yiki boité combattant. Il est passé vivre. Fachiba. Mukishiba. Marie-Ange Mouchebeko a répondre de Martin Fayulu. Le commandant Koyebi Sabino qui a lobby politique boité, politique ezaka boité. Yangwana merci la papa qui s'est kadi wa Mulumba. L'homme qui a enseigné la démocratie au monde entier. Ayebi Sakibiso, wana to alaki bana, bakoko. Ayebi Sakibiso nini, alobi boye. L'IDPS au pouvoir, il n'y aura plus de l'oppo. Nous quand on voit les grands esprits, moi, Maïmou Kishi, Ayepe. Attends, mais non, j'ai besoin d'une forte opposition. Ce qui basa maka senga na koyede bangwande. Yoka Marie-Ange Mouchebeko. Nenga répondre à ma bêtise, il y a Otobengi, Martin Fayulu. Martin Fayulu, après savoir Koyoka, Makambo et Marie-Ange Mouchebeko à lobby, Malamoko accueilli à lobby. En tout cas, il faut balongola na place wana, Marie-Ange Mouchebeko à Sokokati. Mais Yoka Marie-Ange Mouchebeko. Marie-Ange Mouchebeko contre les propos de Martin Fayulu. Insulter son adversaire et chercher à le dégrigner en s'attaquant à sa vie intime, on perd totalement soi-même toute la crédibilité. Voilà. Alors, il y a quatre politiques. Ceux qui ont commis qu'on filme l'adversaire et d'aider au commis qu'on a dénigré en s'attaquant à la vie propre. Cela veut dire yo, maman, rien à eux, bandit au kitande. Crédibilité. Crédibilité. Il a marqué Fayulu l'accueil. Adobi au Tendengezana, Marie-Ange Mouchebeko.
pression ezosala na mboka azoloba te il faut balongolo na fonction. Pourquoi? Puisque atali ici yango na boyoki il faut topesa. Merci toyebisaki bino me bondimaki toyebi ke azali bombe politique. Puisque totikala komona te donc vagabond politique ya ndenge wana Martin Fayulu. Lelo lobi oleli chombo lobi oleli pine lelo oleli batie misapiwa yangona nous devons aider Fatime puisque même population comprend dans la Martin Fayulu ça est distrait a distrait biso donc quand ta maman chona les a distraction et ben la population va comprendre babi totika na Félix Hassan to comprendre ça la vision ba vieux kiti to moni yango a on ça boy babi sezali malgré ba auto pesa bien information à bis et pas présent d'où information à bis pesa non on a toi qui ba le bibo RDC 161 bis de marque Mercedes alloué à Transco dans le premier lot abandonné dans des yango il faut ça la manamboka. Donc Fachi a bimisi nembongo la poche na ye ya trésor public te asombi babis et des populations. Yamana tozo ebisa mu kwantombolo. Batino surtout bazali ko aider yote. Ezala na entreprise publique puisque bientôt awa na entreprise publique il faut va changer pas mu kwantombolo. Tozala batebele bazo sala musalo lenge longo banite. Longo la ba o to bengi ya DGDA. O to bengi soki Kongolo Kabila wana. Boyo kananu kombo na Kongolo Kabila. Ndoki munene Kongolo Kabila wana nazo ebisa bino azali ya biso aye ko s'attacher na biso bazebele balingi ko sala musala lolenge elongo banite baye po bazuka ba problème na kati ya autoprise bazali même na ba dossier ya bango moko na ezolanda bango. Alors vous devez comprendre bato yo nyonso tout oyo baza ko landa selon vision ya Mukwantombolo te Mukwantombolo faut tia bango à l'écart et le bas de notre camp. Alors bas Félix Antoine Tshisekedi doit tirer beaucoup d'attention avec ce genre de personnes puisque bazali ba chef bato balingi yo tapona monopoliser parole te bolandi lobby fachi beton na Lubumbashi akenda ko déposer Jacques Badefleur na ye puisque papa ki wa kumwanza lobby nde bakotisa ki na Lilita. Alors yangwana nazo senga na bande kona biso Lubumbashi kolwesi lo ala babipa iwapi mama Fifi Masuka Sali toza ko senga bino bomoko malgré papa weyi mais to lingana tozala toujours autour de l'amour puisque papa oyo abandaki kosangisa biso asi akufi biso bana toko telema tosala ba désordre te il faut tolingana ndenge lobi Marseille oyo tobengi Fulgence Monseigneur Fulgence Muteba a consolé bango na bolingo alobi la grande Katanga tolingana tozala autour de l'amour yangwana na kosenga pe bango bandeko na nga Lubumbashi bandeko na nga Kolwezi mba oyo ya Lwalaba toza toujours beto na beto tolingana. Alors pona ke koshite information msusu ezali Augustin Kabuya était récit par Bahati Lukwebo dossier ezalaki nini na échange na bango basololi esili Augustin Kabuya kaka na 7 adi leur batendre ye micro balobi papa tomoni yo koti awa epa papa na biso Bahati Lukwebo. Alors échange ezalaki nini Augustin Kabuya lobi je suis d'abord très satisfait na Otobengi FDCA. Pourquoi? Puisque bango balobi toza ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi totalement. Soki na 2023 candidature oyo ya biso ya AFC et vous allez Félix Antoine Tshisekedi. Donc FDCA alobi boye candidature na biso na 2023 sur élection kozala. To pesi déjà yo papa Augustin Kabuya kende déjà na Félix Antoine Tshisekedi demandé auto bengi candidat na biso. Soki kozala soit déjà candidat na biso yo wana. Félix Antoine Tshisekedi. Ya wana na so ebisa bino bazo lela. Alors information msusu ezali loi ya Tchanizapé. Loi ya Tchanizapé dans l'Assemblée, c'est ce que nous déplorons. Mais bazui loi ya code Yafi. Oyo ezalaki déposé par député Mbao. Donc va aligner yango. Mais loi ya Tchani n'est pas alignée. C'est ce qu'on déplore. Mais lobby na kati assemblée. Lobby na kati assemblée sur Hollande information. Loi ya Tchani ça ça. Donc ça aligné. Donc ça aligné dans la session au Basobi. Alors bazui sikoyo, ba oyo ya député wana Mbao. Ya code de la famille. Ya maman etali basi bani ni 400 banane. Ade bache ba aligné. Mais loi ya Congolité ba aligné en côté. Des places sokoluka to
pourquoi baligner en côté et qu'est-ce qui se passe? Ndesco dossier et Gofanda wana puisque na kati assemblée nationale lo wana baboy ko aligner yango ndenge basongi alors ya wana ngaki pe to partager na but alors pona ke ko chiter to salia wa bisonyo surtout ba congolais il faut to comprendre que non makamno surtout chef de l'état za ko sala nous devons censer ya koloba yango partout on a koye bisabino fati adoter lisusu bateau il y a 50 tonnes na auto bengi rivière Rubani pour ebanda ko pacifier donc il traverser soki ozana auto bengi na zongo olingo kota na Ubangi voilà il y a 50 tonnes il y a 50 tonnes il y a 50 tonnes farde sa ko tambola suma kolo tena Kinshasa voilà babis kelek sa ko inauguré babis mardi na Tama général, babisa minene ya propre. Ah, la FARDC. Voilà pour la bino lelo na suki wana na songi sima lobe pa mokonzi. Alors là des chats. Merci. FIFA. Alors bah déjà. FIFA. FIFA. Wana mame. Wana mama. Mambu maso bele. Yebisa kango fatia za ya nzambe nyoso ya couper ko dimana poa. Na poisa. Si le peuple congolais sont la transport ndoka bando ki basala ki système ko bomba ba bisa transport puis de 161 bisa tra. La transport. Si ango boketi ango na nsele na lupangu ya un individu kati na bango ezala kinini de pesa viva. Il faut qu'on crée population à souffrir na makolo pota osala ba manifestation na population wana bakokisa biti na ba bokomona babisi wana ya sika balongoli yango ba monter système de jeu kaka o matata pona salaka na bukangalo balongoli ba monter ba tracteur ba tie yango ya bashi mais babisi wana toyebi te so ibacha yango wa toyebi te misusu balobi ba tie yango na ba machine ya fu ni de Viva. Yango moi na minute déjà enquête efongwami. Yango moni pourquoi président abandaki na justice ayebaki de pesa viva. Parce que depuis zamboka na biso ezala ka justice petra. Fatia tali na justice petra va ina bandawa. Parce que ayeko kuta tous les secteurs ya koku. Fatia kutaki justice yawa. Fatia kutaki travail. Fatia kutaki paix. Yango atali biloko misa tuna bandawa. Yango moni fatia lobina bandana na justice parce que la justice qui élève ina. Yango moi na babilo kwa boesiko yo bakanga mutuke parce que Soriano alobaki il faut ko limbisa o kindoki ni de pesa viva na ebisi yo sans justice mais na minute yo ya tabidjo wana baingaki batiango te ya 10 milliards ingaki ezala kaka na 4000 d'ailleurs bomoni chef auti ko fêter 34 anniversaire na bango ide pesa viva na 34 anniversaire chef auti ko fêter avant-hier alobi na 34 wana bango basali kaka de ide pesa viva eza kaka nde basali ya mala parce que 34 wana ezaki kaka formalité kaka na déjà au président Félix Ndapesi bango bo travailler avec indépendant yango moni ija faso akane pression moko te ya mutu bo esala enquête na dossier bo ni de pesa viva yango moni sali basali wana pe bapesi yango kombo ya Félix Tshisekedi ija bapesi sali wana ya 34 wana kombo ya Félix Antoine alors combattant yo sala na yo kimia na minute oyo na émission na élection ya 2023 opposant azali ni de pesa viva parce que bo moni nzamba yebaka il faut ala kisabino déjà à la fata mutu obo ngaki boko misa président de la yo mukolo boyokanga batie yo musabi tobi to kontimate jusqu'à ce que to kozwa rapport ko ute pa ye moko docteur Denis Mukwe ni de pesa viva yenda ko ebisa ni de pesa viva yenda ko ebisa biso si réellement muto batiaki musa yo moko lobi batie yo musabi to kontimate aba to landela loko pièce contre pièce dans matata ponya lobi aza empoisonné est-ce que ton dimaki ni de pesa viva ozomona matata ponya obi aza empoisonné akende libanda mais hôpital ya Tsazala premier ministre atika ko zongo hôpital moko te ya malo mais lobi bolandi avant-hier 18 millions de dollars ba bloqué pour na basala mama ye grâce à Fatibe mukuta sali mama yembo bango nyonso ba leki ba sa ata bana mama yembo te mais lobi mbongo déjà ba dekese bazobuka mama yembo nyo
bazo sala mama yembo yasi de pesa viva parce que vision ya président alobaki yango na est après gratuité ya enseignement tozokende na santé ofe kozala a olie na biliali ya libumbu evimbi hôpital bongo munganga sala manef botonga feta de prix oyebi tina totiaki feta pamba te parce que yebi ye moko faci pasaka numéro combien pesa viva azokabola seka awa toyebisi bango biliaki bango bisali nini biliaki bango bisali bikoki parce que oyebake président de la république kozonga na ye awa nayebisi yo parce que aza na lubumbashi kozonga na ye awa selon bainformation bacartographie ezochange parce que azonome ide pesa viva président akonome bamandataire akonome na baofficier généraux ntina la po surtout basali constat la police nde eza infiltré makasi ide pesa viva akolongola surtout bamandataire mosusu banzoka juskele eza na bamandataire mobandaki kotravaille mpona koti ya bato ya kabili neti dg ide pesa viva neti oyo nayebisi bino dg ya transport wana ordre wana zwaki yango epai ya na 661 eza ata babisi ya sika ya kala me babisi ya si ofati ntango asombi babisi wana apesaki lisusu na mbongo ya 40 tonnes ya matériel mpona babongisa na babisi oyo ya kala wana oyo ebe ide pesa viva me bamosu ya kala wana ebeba babongisi te ya sika bobebi 661 kaka mpona pepe congolais anyokwa yango moni papa mboso na kaluka alobaki na bato ya kaluka nini président félix il faut bokuyaka makasi botiaka ye na maboko ya nzambe parce que sans ye mboka ekufika soki papa mboso alobi bongo ye aza mokolo avivre événement ya mobutu ya kabila ti ya fatibe soki alobi eloko aboye parce que yebi eza fati aza le seul président oyo alakisi na face ambao na volonté ya kosunga pepe na ide pesa viva moni na sindi masango oyo eza masango ya biso moko tobenga masango ya de père et de mère ide pesa viva parce que euti na mabele na biso oyo eza effort ya kuluna oyo azalaki kobimisa énergie na masheti fati azwi kaka énergie ya masheti wana alobi tiango na tala masango ekomi mpe na énergie ya masango oyo bato ya ka balobi bozoloba kaka totindela bino bosantir masango nde eza kitoko maka balobi de makwicha pamba libumu be ide pesa viva yebisi yo bato aka wana balobi bozolobela kaka ifo bomeka baobi masango ode makwicha pamba libumu be osakanaka fati beto nyonso kokoma be yango ozomona azosala kaka makambo ya mine président munene makambo mpe ya mine yango omoni na miniti oyo baoyo balobaka bainvertisseur bakoya te basubi na so bainvertisseur baye to baye te balima bazoya chaque jour daye lobi envoyé spécial ya ye moko angela meritaki zu na mabe baye awa baobi te en perdre eza te il faut kozongisa biloko nyonso oyo kongo surtout chemin de fer nde balima bazo lango ide pesa viva 26 provinces il faut basangisa ngo na chemin de avec 145 territoires au fati alobi il faut créer ba ville avec projet d'industrialisation il y a 58 milliards de dollars chaque ville wana bakozala na ba industrie na ba ide pesa viva nazo yebisa yo il faut comparer bango 18 ans na 2 avions ya pamba mais fati na 2 ans. Combien d'avions? 7 avions. 7 avions. L'idée pesa viva. En 18 ans d'avions, il n'y a pas. Avions sont comme Mathieu, comme ça la prière dans notre Père qui est qui a fait quitter pour gagner. Amen. L'idée pesa viva. Mais Fatina des Bamba 7 avions. Oh, elle s'est rotée, c'est rotée. Si vous faites ça à 18 ans, il faut que embouteillage c'est là. L'idée pesa viva. osakanaka mwana nkoya zanko toloba ntango ozosala bafati ya eshuwe biso mpe tozobondela nzambe gongisa kaka fa daye mikolo priere na biso echange nzambe bayini nyonso afati melisa bango bombe balala ya kotele bameli to bameli te yo ozomona fayulu azobenga policier yo votaki nani eske policier avotaka omoni amelaki nini lide pesa viva oyebisaki bango biliaki bango bisali nini mwana mai ya eshuwaka te parce que oyo kutu bobenga china rambo autorité morale fati akomisa deja mwana po ekoma soko ofinie na libumu yange ofinie na libumu eleli